Voilà, bandeko balandi. Tous en à Paris. Alors, on est dans le barabiso, Moussalande Bengarabiso. Tous en a beaucoup de pongo. Voilà. Donc, bon, mon a les gars qui ont une mission pour la soirée 24 communes, bon, moko à l'étranger. Donc, il y a des organisateurs nango. Alors, à lobby, ils allaient reporter parce que bon, pour sa date, pour na makamusu, nous avons quatre jours torio comme pendant moko. Donc, na 29 mois bateau vite fait. Moi, na DJ Elon Star, Hakim Prince et Lausanne. Na Bossane PT, Pati Bofondo, les Guérico 12, Igma Pacifique, Irsil Ipoul. Tout ça, na 4 à Paris, puis na Awa, bel et bien à Paris. Beaucoup Tampongo, yeah. Bonjour, papa. Oui, bonjour, mon frère. Je m'appelle beaucoup Tampongo Bandal.com, City Bandal Entreprise. Il dit beaucoup Tampongo, il dit Paris. Quand beaucoup Tampongo, il parle, Paris écoute, c'est une parole du pouvoir. Voilà, il y a beaucoup de Tampongo. Alors, bisous qui terrain, tout le monde a mission na yona confrère na noli tamboulessage. Vous pensez que vous rendez-vous fallait soirée moko bandal tout ça banini et puis 24 communes. Si vous toujours quelque chose qui il paraît ils a reporté. Au quoi expliquer biso yo moko pena pourquoi ils a reporté ou bien comment ça se passe. Bana kini bana poto bana monde entier. C'est une parole du pouvoir, parole du beaucoup Tampongo. Il dit beaucoup, il dit Paris. Quand beaucoup Tampongo, il parle, tout le monde écoute. Donc, tout ça qui est une soirée, 24 communes, bon, moko à l'étranger. Mais par rapport, il y a des maladies au Ningezoya, tout une nouvelle ordre en Amérique, et tout quoi au bout de 50 personnes. Donc, il faut qu'on l'ait. Le quoi, tout ça, comme ça na ko sangisa batu neto ba ki soirée 24 communes bomoko à l'étranger il faut tous appeler bomoko même en France même en Belgique même en Hollande donc on est formé ba peuple oyo peuple congolais oisa partout par-ci par-là dans le monde entier. Donc soirée 24 communes bomoko à l'étranger par rapport à maladie oyo toubé mokili donc to poussi yango baloba na lingala to poussi yango événement est le 10 octobre donc semaine prochaine mais ba bengi biso na bato mairie qui to ko ça la renseignement plus de 50 personnes donc on est à soirée ba tout ba oser la monde entier au ba monsieur tout ya Congo ba laxi bo monko ba sali ba publicité par-ci par-là donc ndengeza boye soirée est comme le 5 décembre. Samedi le 5 décembre 2020 toujours dans espace Noisy les Seki 14 rue de la Pointe 93 136 donc ça le 5 décembre bisogno surtout kutana wana na espace Noisy les Seki soirée bomoko 24 communes bomoko à l'étranger. Oh, nous avons une invitation aux Alawana. Et puis, j'espère que abonné à Bino Hakim Prince de Lausanne. Donc, aux Ala invité, on a donc. Ouais, on a frère, on a bêté trop, on a bêté trop, donc. On a bêté trop à 5 ans nécessaire les faits. Togoumane ba pire donc na dosé là pour appeler ça mot d'ordre yo bika en azaka na ba délai on a kala mon frère Hakim na souhaité bonjour est-ce que vous avez besoin écouter on a pourquoi bonsoir c'est une parole du pouvoir parole du beaucoup Tampongo les konya na moninga te jalousie na mototé nzamba sala mo pour na moto nyonso Congo bomoko Congo ne bolingo Congo ne makamba lobi pesa makambo ozo makambo o aza maître na bango talaka ngai na za maître lelo na salibana na ngebele ba d'achat de Paris va évoluer donc on a bimisa bana ba d'achat de Paris l'orette compresseur a évolué regardez si sosopé a évolué donc ça l'a un plaisir le lot aimer les liens a évolué donc beaucoup Tampongo ba tout na travail ba noli ba keli ba léa le lot peut na travailler donc j'espère que on a pesa kama donc Congo kimia moni kimia ozala ngwa donc kimio penga na donc o mettre na bango donc il pas na biso organisation za kitoko pona ko assurer bino pona ko protéger bino tozana malade za na mboka malade wala tozo yebate so ezo yana kindoki soki nini soki nzamba zote ya biso na nini to yebiti donc il faut te protéger bateau te protéger âme l'argent c'est rien mbongo c'est l'oroté faites ici la raté
et puis rassemblement pesi la raki donc tout na nos protection ba frère na biso ba congolais le quoi biso tout na soirée 24 communes bon moko à l'étranger tout ça yango to rapporter soirée na biso et comme les 5 décembre donc na espace Noisy les 5 toujours donc bato baso ba billet na bango ba garder ka toujours ba billet na bango les en cours et puis bato ba réserva qui o ba réserva qui ba table na bango ba anniversaire na bango ba garder yango oyo pi a Monica za na capacité qui na rembourser a insisté na été abengai na tous les 15 réservations au Nazwaki, abenga na 07 53 96 babenga 96 20 36 07 53 96 20 36 oyo na 15 réservations Nazwaki o ba na compréhensif ba contacter ngai na ko rembourser bango comme pe ba ko sala ba anniversaire na bango le 5 décembre donc ou bato ba botama parti ya novembre le 29 le 31 le 5 le 6 le 4 tout on a donc bobo ngama rendez-vous pas manqué le 5 décembre avec soirée 24 communes bomoko à l'étranger mutamtu à défendre commune na bango neti ngamandi na zaboué na défendre bandalongo mais parmi ba organisateurs toza ebele na ko citer pe bango donc toza na Tanya Bayaka toza lipe na Lido VIP toza na Gigi Bengo kilo apoto toza na Shuna Chanel et puis toza na Renate Ngombo toza na JC Monsieur ma visa gratuit toza na Venapso honorable Kijason et beaucoup tampongo représentant mondial ya bandalongo mikolo ba benga espoir ya bana bandal on point mikolo na espoir on a bandal ezaki bandal c'est Paris mais na mito comme République des Bandalongo. Pourquoi République? Donc bon, na commissaire qui en Paris c'est un slogan. Ça slogan. Ouais, il y a un slogan dans la salle, slogan français mal parlé et que na beaucoup temps après l'année c'est la bon temps. On peut dire que ma casse c'est le slogan bandal c'est Paris kangina ba fali ba seleo mais au commission quand beaucoup ta part tout le monde d'accord on les slogan seleo. Ils ont un slogan moi ils ont monté ma kamunyo soto kutaka awa et ça la manango déjà awa ce qu'il faut za na ngenge oza na makambo po ba o valider en on a validé ka bandal c'est Paris vena biso jibe mpiana leader a mufude balinga ngo me basala assemblée ba ondima na bango kaka a valider ki na obeta lelo na bandalongo na moto a beta ka biki na obeta na Paris masananga c'est le scram asaka album ici c'est Paris lelo na boîte ici c'est Paris zali mais restaurant village basankusu ezalaka restaurant ici c'est Paris na gare du Nord na 2014 chez beaucoup tampongo oikanga mokili ezalaka. Donc, elle a le qui bandal séparé tout le monde à la Kélélé. Donc, ça slogan, c'est un slogan à Salaka. Vous comprenez? Il y a un slogan à Salaka, bandal séparé, comme il a le qui après l'année, c'est la bon temps. Donc, tout balanda qui donc c'est un slogan. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est une parole du pouvoir. Parole du beaucoup tampongo. Quand beaucoup tampongo, il parle. Paris, écoute. C'est le Paris. Paris. Donc, c'est le monde entier. Mais il faut à Paris. On a déjà pensé que il y a beaucoup de tampons mondialistes internationaux. Pour là, on dit maté. On comprend. Pour là, on dit maté. Mais le quoi, on a eu, entrepreneur congolais, na dingi manga na li ko sangisa pour moni un exemple moboy na kin to zaka na bandoki moni to yaka mutu moya ga na destination to na ke poto pona ke kobala azala ati mutu moya ga te o na ke poto pona bota azala ati mais circonstance ya vie to ya mikele to boti to bali to fandi net na ko informer que prince Bonkuta il est beau auto ya calamité prince Bonkuta na royaume donc tu as botami ta otikoya na royaume donc papa responsable ben ça ka bana na prince aye donc prince Bonkuta tu vois comme vie privée familiale na roza na peta msota bana nga ba mongo ba zale bele na roza peta na msuna na roza ya bolinga falito no rompote kolinga mutu na kosepela mutu ya de makambo nena linga fali nena linga ka nena linga fere nena linga fa monde ça ngote pas fere mais fere azali misa oyoyo to kolina nde to kona et pourtant yona aimé les bozaki oyembe bozako ça ba ka collaboration kitoko mais na comprendre te mbala moko kendano ka kota ba mongo
comme ça tribalisme ça tribalisme net ngai libanga o faire aboka ngai et fulanga na yebana na mboka oyo abwanga beaucoup tampongo bandale koyate parce que je suis défenseur ya bandale fallait pas bwanga beaucoup tampongo bandale.com donc Fabregas pas bwanga beaucoup tampongo code bandale 0033 entrepreneur et donc bango to libanga ni vini vanda te moni libanga nyonso ezaka elenge pa na ngai nazali événementiel nasala ba événement lelo batiste congolais naza mutu ya mututi naza mona bandali naza mona bandali vrai icône ya bandalungwa babenga lelo espoir ya bana bandali donc naza espoir ya bana bandalungwa donc on est engagé nanga somme ta sepeli nango te atuninga pourquoi espoir ya bana bandali na olaxé ba espoir na ça na poto pour na bana bandalungwa mais lelo tout ça ils ont fait la force mais seigneur so beta fala bimisa ki single na ya ezaki kitoko faire pas bimsi mo loro na ezaki kitoko mais bato babosa na te que le 24 octobre il y a des sorties il y a officiel il y a Emile Alias album na alors ça la sortie officielle et puis à fête il y a 50 ans à fêter anniversaire il y a 50 ans et ça na succès quand je trompe pas c'est les 24 oyo le ko la biso tout onilé babilo ko nyoso mais la fête ga 50 ans siko a fêté 50 ans les 24 oyo et puis ko la bana wenge bwana iso s'engager kana bana wenge magetu na bana na mona bandal 12 musique on voit donc des aboyés qui va question na yema uniquement ndenge nazaboye ndenge nazaboye nazabo tanga ne photo beta mabiloko ya kafu et non ça l'histoire à vie na ngai et puis non ça la film tout ça non biloko ma ya kafu mais pour l'instant toko créer polémique te toko créer te photo qui ne kana bosolo poto ça le loko mo qui union fait la force au 5 ça tous les communes bana Hollande bana Irlande bana Suisse bana Allemagne bana ya Autriche bana Belgique bana Paris bana monde entier Angola Kinshasa donc rendez-vous zaka moko le 5 décembre avec soirée 24 communes Boyawana avec JDT Molopwe JDT 42 Makambo donc JDT Mtobeta on a tout ça na ba invité donner net ba Emile Alias pour ngane singa loquette senti na pantalon te mais artiste oyo asala musala bien et puis artiste songa na olo artiste yoka puis na avec ngai na manager ya kitoko donc ngai pas Emile naza manager na ye naza porte-parole na ye naza producteur na ye naza associé na ye donc naza na tout donc ye na ko jouer même na tout de suite ata même avec na programme te do eloko na ngai il faut aya banini parce que to pesa na moi soutien ya pesa nga makambo ngapina peke makambo na baki pesa makambo ozwa makambo. OK, merci beaucoup Tapongo Toyoki yo rendez-vous zaka moko le 5 décembre 2020 boya na Noisy le sec beaucoup Tapongo toujours tanga sepela sarabato bato pena ba sepela ngana yebi alors beaucoup Tapongo na meke ko tuna mo bato balobi nyonso ko simbi mbatu na maboko ezalaka bien ba fula marame ba kenda musika te exemple ya ba Kardashian ba panzana ne susu en même temps yo za paré na bango pourquoi ba panzana olinga to yeba pourquoi ba panzana bon ba Kardashian bazaka 11 et puis ngana ki lokwa Kardashian mbali bango bazaki ya ba basi et puis ba Kardashian ba évoluer ba mon époque ba évoluer faut ba contacter ngai dans l'époque bazaki ba feza RDC ba Odette Kigoma ba Laurette Mpoto ba Belicho Mafolo ba Chanel donc bazaki belé de suite bazaki donc ebelé ba gadi soso et ba contacter nga ba Kardashian basi ngana ki Kardashian na bango ya mobali to beta ki soirée première soirée officielle na bango na la première CD na présent Wilson donc ezaki makafu après bazwaki makambo bazwi makambo na pesa ki bango makambo pe basantaki ki muto to beta Ligue des Champions et après ba évoluer na ndenge na bango après ba panzani batikali et puis ba musu ba kokite via ya balabala ba kokaki ngote après bangona Gladys Soso ba évoluer ki Laurette na Gladys Soso Laurette auto sala yo longwe poni te bonga nazalaki te nazalaki na groupe na bango te mais nga nazalaki ka ko tia bango poids pona pesa bango ligne babima
babimi bazui makambo ba évoluer ça la nga président de ça email quoi donc naza batu de ça batu mingi même ba saper tout ba les gars pendant ndenge za boye au garçon de chance garçon fidèle garçon moi abunda net ngai naza idéologie ya Claude Moussa événement oui donc na noza na vie na zo tanange belé oza na vie na sala ba featuring ebele na vie na landa ke pe mishumo ozo lo baobi yo soué no ezaki tango te Afrique ozalaka lokwa Claude Moussa événement Claude Moussa le bina za calme o komano ka bongo pe o leka ngai le pe le lekai te bon ko lekai se traduit naza na autant école à Claude Moussa na autant école à Claude c'est mon vieux ok na zo ta ufanda na ye ya ko zo ba idéologie même ndenge pe na changer date le 5 avant na changer donc il faut na zonga ka toujours pas vieux ndenge ba fali pour pas le lo ba bimé pas ba Kofi Olomide le lo ba koma ba danger donc fala ko le ka Kofi te Kofi azaka Kofi pour ta école wana donc le lo ba faire ba bimé pas ba et pas ba ventone donc a ko le ka jamais ventone otika la kaka ventone ndenge le lo ba Ibrator ba bima et pas Fabigas donc ngai pe na bima et pas fait Claude Moussa et pesanga makambulo na kuma na ngenge na bimisa ba Kardashian de Paris na contribuer pas Emilia na bimisa ba Mama d'amour na fula ba musique Ouloud donc va te belé donc yo yaki oponeka Claude Moussa parce qu'à l'époque on a yé mutazaki na makambo pena mutu azaki te otali ke yé ramza ko pesa makambo azaki pe yé moko te baba di fula pungu bazalaki ba ve miture l'éclair bazalaki donc yo oponeka Claude Moussa pourquoi bon na événement na Claude Moussa za ba vieux biso to na en Afrique yo ka totala ba parler de sport que dans ça ba makambo ba nini bon ba vieux miture à côté ya formé ça la événement monté à côté forme Claude na domaine na ye domaine na bisonet ngama bandalungwa 100% bandalungwa na pesa petite sœur na ya bandalungwa mbote ce que ça longue jambe sexy en plus c'est dimoke les ya boye ba osoye wa petite na c'est dimoke batiko fanda fia juki yonde makambo donc bato yo balinga basala o basala ba événement to les gars na Paris ba contactaka yo ba zwa idée donc ngane naza presque bato belé au mona ba musique bimaki belé ba nini donc ngana lokwa maître naza maître naza ngenge naza na makambo et puis naza na idéologie né naza boy ça fait 2 ans na sala ngo souté na tika ba biloko mike le kaki yomoni pour ani biloko le kaki yakini pour ani tika te na tika na nu ngana za maître pour awa to évoluer na ba bijou ki ka to sala ba guerre sous les 13 et na ba février les 13 qui côté mo ba libaya biso pe to libana ba BBC nzongo kita donc ça que 5 personnes ba bimi ba msu ba côté yanga europaraté monde entier ba yebika dit que c'est une parole du pouvoir parole du beaucoup tampongo comprendre il dit beaucoup ta il dit Paris 2 ans on est suite à quoi pour 2 ans ils qui suite qui na comment je suis entrepreneur naza na ba makamna na sala privé naza ki libanda mboka na voyage trop mon na Dubaï naza trop na Dubaï et mon na trop na Angola na mona qui fallait na zona no moni sabbatique te mboza na 4 makolo nzela moko soit tambolo moni ki boki na omisi momo te nzela ko mula na zonga nano na yeba don na évoluer ki na makambo susu donc il a chef d'entreprise na évolué qui na makambo na Angola et puis na Dubaï Turquie na makambo na privé on a salara donc pour 2 ans on a tout monde qui absence na yo bala marina babima ki pe ba soirée la marina ba profiter temps yo za kité sur yo ndungu zongu est-ce que ba organisation espace la marina bimé pa na ngai moi na yo la marina eskaza wana na pese bambote na mbali na ye na pese bambote babima l'école oyo l'école ya beaucoup tampongo parmi bato babima awa la marina pe abima awa donc soka sali lelo komo pona ngeza fidélité na ngai on comprend donc na mona ki bato oyo ba évoluer na ngai bazo évoluer bien na mona ki na télé azo sala makambo na ye pe ba vie ebele isala nga prési wana za bana o ngana crier babima e pa na ngai donc koko déranger ngati ba diabolo simontel bon diabolo ça mona oyo ngana formé abimela awa donc na za bana ebele ko babima a e pa na ngai même na ba journaliste ba collègue na yo ebele pe babima a e pa na ngai donc ngai na kana jaloux te même na bolingo so ne basi bambala mso bazaka so azana mwasi na ye
nandako maokela mwasi ni jalousie mobali mwasi na ye andako mazo qu'il est jalousie donc linga mwasi na lata bien ta linga mwasi na bimate alinga somela mwasi na elote so biso toza motema ouvert donc tout ça là tout so naza permet o permet nanga il faut peu évoluer aux soins macamu pour nga moko na makamu na nguya donc alinga mana sepela opesa mamba tu makamu asepeli merci beaucoup tapongo en tout cas au soli nga bien bomoni yeyo mais ce que na lingi na kota ka agir c'est côté ya sap côté sap ndeni ozomona Paris côté sap pour à part l'événement beaucoup tapongo beta pe ba forme tout le monde a pe ba photo tout le monde ba vidéo pe ozo dendapé même ti siko so to bitu longo la tenir ba côté pas tant de maman ma garder na plein forme nous ozomona ba ndeko no yo ba yo la guerre ça ba bunda moi oyoko le blabango nini moi conseil na ndenge ke ozapena mutapari pe akala pe yebana pe quoi. Bon, ça ce n'est pas délégation. Vous comprenez donc bilamba za nango bien. Kolata bilamba et muto mtana idéologie na yem. Ngapena zaka na monde wana ya teni na beta rapeti on a beta na ngame na lobela ngo te parce que soto so moni ko lobele lamba mais tam na muto msana lamba na koleka vous comprenez et puis ngana isaka ba frère nanga ce n'est pas le moment nata oyo toko bando lobela suma mwa bilamba te toko sanzo to piezi mais photo tonga pona ba congolais total ate ki Congo ezaka na Kisasa donc na bambandaka na mboko ngana utambandaka na baba sankusu na ba kikwiti ba ni do ba vrai congolais ba ka côté wana mais biso tala Congo moni lelo soto tchebu bolingo o na lo ba 24 communes bomoko à l'étranger na kene na popo. Il y a l'élo politique, il y a Congo l'élo et Kaboli Congo. Fatih Beto aye na idéologie qui il y a président Moko, président Mwanamboka Makamoto. Mais faulu pas qu'il y a idéologie na Moko boy, il y a bato bandundu, baluba pour na biso Mobutu la biso papa Moko, maman Moko. Même aujourd'hui, ngana lingi na zo bundela toujours peuple qui tous à la bomoko. À étranger, tous à la bombe, on a ça qui soirée 24 communes. Donc il y a na moninga te jalousie na moto te nzamba sala mo pour na moto nyonso. Donc batu nyonso tous à la bombe. Donc ce qui micro na ekufi nolita mwe aza le quoi ba bien que sage. Ah biso ki micro na ba te ka ngo piasi boye ala kisio. Donc popoli mpasu la pe à cause na cop mo habité ngana okende te azu cop wana a pesio. Net petit dans la Pamela Choco, bonjour à toi, à Salam Sana Kitoko, on prend net beauté image à Salam Sana Kitoko, Jazz P à Salam, tous les chroniqueurs et puis chroniqueurs, n'a pas chroniqueur à Paris, net bazo il a habité mais beaucoup tapongo, puis que air mon peso total les bien à Paris, bozo aider car côté monsieur botika, bozo mon a bien guerre à Paris côté à média. Côté à chroniqueur na ba chroniqueur, bazo ko soana, bazo soana mais froidement mais yo bien. Sur tel exemple, Kelly Katenga n'a pas de message. Après ça, on a un mot d'été. Pour nous passer là, on a un après ça, on a un mot d'été. Bino pena tant que ancien à Paris. Beaucoup de ça, on a monté pena pour nous montrer ça nous réunion car pour nos journalistes, na ba chroniqueur boya tout ça bon moko. Poser le bon moko. Et puis 24 communes. Les journalistes peuvent voter pour Congo. Non, il y a plus le moko. Manhattan, non, il y a plus le moko qui ngana zama beaucoup, ngana vrai. Mais yo za vrai tinga na vrai na ndeni qui sont na ligne motu na linga qui na vrai on comprend mais moni babi a posé l'homme à son époque quand une quantité de condamnable wenge to benga wenge 12 musique donc ezaka musique donc to bande moni ba to ba na ba guerre wana na média ne ba na ba guerre wana conscience na bango moko nde bazawa na ba Paul ba noli ba bino conscience na bino yebiki nana osa musala mabe nana osa musala bien nana za muta inquietu nana muta inquietu lelo bobunda na bundana mais et conscience à monter aux ongles comme année normal on comprend comme année normal parce qu'on est ngama beaucoup ta le lot na lobby no la oyo kangate kelipe oyo kangate ngapo na ngai na bike kelaye baki wana za frère na ye no lipa baki wana frère na ye yo po baki popol frère na yo wana pe frère mais pour na ngai ils ont fait la force
c'est une question d'organisation professionnalisme. Donc qui monte si kazali asa comme ça n'est professionnel asa kana na asa musani bien on comprend asa musani bien pour na minute tu as pesi conseil na go pesi le mot moki na olinga na pesi exemple mo na de te pour télé eta la biso Fabigas anda na fali bazaki ndeni si mais Fabigas azongi na conscience na ye on comprend que ngane na za boye fali aza frère na nga congolais to wela na lokopé te na kina mambo va viete vie na obe petit parce que Fabigas est responsable Fabigas aki ayoki ne bi yoka ba congolais te asale lo makambu na o ya lingaki o moteke lelo ba bien na frère na on comprend donc je conseille bango pe bazala bien et lelo Kofi na fali ba nocha polémique fallait aller toujours que Kofi a papa nanga vie nanga le longa na ndimi Claude Moussaï na kate émission en prenne que vie moko idéologie na banda ko na pas vieux o asalanga ngapele lo na bimisa bato na tangelio et longolinga beaucoup tate et bakinge lokote donc ba chroniqueur wana na ba chroniqueuse wana et loko bazo kofela bazo luka succès deuxièmement motema mabe troisièmement le koso vous comprenez mais moni le lomane ko na yaki mkomsuma ponga na banga atenga na lobaka vérité na na kufana vérité je me suis ezala na kwando betelo na ko panzela on teke na kotangelo na ponga na tanga ka so na tanga mutu na tangi na komone neti makamo ba saper na makamo ba konke na mana de redi ya ko bakisa pia ko longola ponga na zara so ambo sapite na tika sapinga na pola déjà na sap na beta trop tellement na beta trop na ye makambo bango ba luka nga na si na zwa déjà mais ba lobi pe tango yo ça événement na porte ba pomba yo tshaka ya moko pe ba ko tsaka ba maboko na poche moko pe ba ko tsaka esprit no ko kota bote fo bala et puis bitumbe bi marapamba pamba kaka na suko bo gérer ndeni na ba maître et celle soirée où ezaka organisation professionnalisme ezaka soirée na ngai parce que soirée na nga bato babonate po bato to ba masa nanga ba oti ba tirki ba masa nanga o ba oti Angola ba masa nanga o ba oti Kini ba masa nanga ba yanki bato nanga et puis ba fille ba matama na talon ba fille ya makambu ba petit nanga na pesa tous les filles nyoso o amataka na talon bana mutamba bana mayanga bana yingombota bana ya Villalis bana Marti donc ba fille ya danger o nyoso ba otangola bo na poto donc bo pesa makambu male sengi wana izala somo nani Siki Fernando simple subi manganza Wilson Schengen masananga pira balobi Coxon Madera mon ami Dadi Mavungu balobi le 5 décembre wana Tina Pomme Vert la fille qui dérange tous les filles fille sexy balobi ekozala somo Titi Bola madame Titi Bola Tibola balobi que les jours là c'est un grand événement Titi Bola faut boire kabase na niveau mabe joli musunga fille à taille. Donc, Boyama est belé le 5 décembre. Bozala décidé sécurité à quitter autour de la sécurité. Bah, pour préparer la sécurité, tant qu'il y a 24 communes à Congo, oh, de l'eau, bah, ministère, tu vas venir à Kamapa, bah, Fabigas, bah, Pomba de Briques, bah, Didier Lacoste, bah, te belé, bah, star, bah, nani, bah, soleil, donc, bah, star, belé, oh, bah, c'est le, bah, publicité, que Congo est à la bonne idée au PC, et ça bien, donc, tout ça a dessiné ma maladie. Ok, nous sommes le 5 décembre, nous sommes événement, nous sommes commune ni aux abna so que coach tangi bina no bango bina ba côté belé ndenge mo zo mona te si vous mentir commune ni bina bina ba bimpilo so bina bango yi ngama naza réaliste na Congo de to za wana commune maso e biminete le 5 wana ba obima banjilo bana sincère donc bana jili de mes frères frère moni to kokenda makamusu na ba tricage de moni na ba age to commune ngo le loso sala au sala événement moi il faut la vrai on prend na za vrai donc na za vrai na beaucoup tanani na complexe na mutna obangate na pena muta oganye ngate ba le mopeto obeta te po ba changa biye no na oyambe sopanga yati
donc nde toza boye Tchango eza le premier commune na Congo démocratique où ils ont un peuple ébélé. Et puis nga lelo pona koma beaucoup taboye lelo ce n'est pas bandal mute sala ngana sala bandal voilà mais bandal est sala ngati sona lobi ngana sala bandal na ndeni ngana kumisa ka bandal olanda ngana défendre bandal mais bana bandal ba puya ngati ngai ba puya ngisa bana njili bana donc peuple wana peuple chinois mute puya ngai vous amener relation bien pas parole. Papa Rox azali vrai présent à bandal.com. Donc pona koma lelo bokuta na ki poto na défi pona beki na kuta grand prêtre Yula Boss Mogozo prêtre na biso ya bandalongwa Yula Boss Mogozo na beki so na yemiki na kuta et puis na beki na kuta bei quand la guerre de Santa Nzambe acha molimo na kimia isika azali magiato atika biso donc na ki na Paris na 2006 donc na ki dalenea donc na mona neni na repanzanteke pendant qui na kumba makambo mais après histoire mo qui na betera mo histoire mo ke magieto batu ba mona ma bete on a qu'il fallait na diembela kaka na kangama ni 15 na kama ni 15 pour Akaida ya papa na sewana ya papa Wemba armée rouge de papa Wemba ni 15 moto à danger le trésor à Kangaya na osala batu ba publicité mais na obeta ndi réalité on comprend bou na ye ni 15 andeni jeune mobo beaucoup de pongo ya bandala bouger pendant mon na bananea mais ni 15 on comprend ni 15 ya zonga na car na betelo lisolo tuminga papa Ross yango na betelo lisolo ni kesa ya junga na carte kini dans l'époque li bolu mazengele to kei deli na boya batu on a miki mais les transferts les prix chers à bouger mon kili ni kesa barabi ke mona moi bandali a derrière kitoko bani aya zonga pe to déliré to kini na kaka ndezalaka bani kesa moko bana bandali batoro bato ngabi neni ngala mona bandali yozo vie ngai et puis siko zo boya bana kitanga ka notoruta ni kezo tenga mna zo kifuna zo kisona pala la vite kitanga ka notoruta ni kesa kitanga notoruta ba mona bando opposition na binga opposition ba mona ndo boya nanu akaida na ndo boya na ba batu bayebika mona zo statistique ya mama mona zo fait maman na bengi papa Rox ndeni ni je moiza boye to akina ne kese l'équipe boye na ok no opposition maman papa Rox mo bi ngamo président bandal.com voilà est-ce qu'on a client groupe yango babaka des fois malin et bon on comprend donc s'occuper de kesi afingani bana bandal tetam sope ngana mi bimate nga to zaka na ye metem so nga tout fait pengai donc era afingani bana bandal et puis ngana sala ki opposition na kipe na sali groupe na bandal.com le loti na évolue na koma beaucoup tampongo bandal séparé na koma ba kombo belé beaucoup tampongo bandal ko yate o ba benga espoir ya bana bandal donc na formé OK na kini zone o eleki njili na ebele ezate donc bana ndiso ba chema bolingo na bango le même jour wana les 5 na ebi que c'est 24 communes donc 24 communes bomoko à l'étranger ce qui nous dit les chema makambo mais donc bango batu ba reçoit cadeau mais na lobité que bango batu ba reçoit mais bango lokola baza on a bien bango ba chinois bazé belé donc ouais ba ko gagner dans des communes mais batu ba bosana te c'est un représentant mondial ya bandalongo c'est un parole de pouvoir parole du beaucoup tampongo et du moi et du Paris ka beaucoup tampongo il parle tout le monde. Écoute, merci beaucoup Tokom Nasuka en tout cas le 5 décembre vous en appelez Awa, na Paris, na Noisy le 5, beaucoup tapongo et ratakate. Le 5 décembre 2020, tout le but 2021, 2020. Vous voyez qu'il y a un jour à la fête, donc vous savez bien, il y a 5 ming na bananjil, à lui vous avez belé. Talara ndaloa, mais andi minjil. Félicitations à ces pays. Alors, tout le monde tout dernier mot, na mot de dédicace. Dernier mot, na osenga na Congo bolingo, Congo lisanga, Congo bomoko. Congo Makambo, Congo Vérité. Et donc, Oaïbanga na Mabe, Alimbisa, et puis na Limbisi tous les binemi nanga pour na yo.
Merci. Donc ennemi na yo limbisa eloko yo za Congo kimia faut tcha makamna kimia. Donc mutu nyoso na problème nanga ayebaki na limbisi mais na limbisi ba très traité. Na limbisi binemi nanga mais ba très traité. Baza bilé. Et donc ba très très ba zo méditer faut ko pendre bango. On comprend, mais le Congo n'a pas bolingo, Congo lisanga 24 communes. Na limbisi tous les binemi nanga mais ba très traîner na limbisi bino ti. Rebi bango. Oui, ba très ba yeba ni bango monde basande ba olanda nga ba yebi déjà que beaucoup tanda zana a limbisi ne bisoti. On comprend, donc mieux kolinga ko fanda na ennemi qui est très très. Donc tous les binemi nanga na limbisi bino nga mona cese le finance. O pas sepela nanga te banda lelo sepela nanga. O ngapi na sepela note banda lelo na komi ko sepela na yo bolinganga ngapi na linga bino bosala samba c'est une parole de pouvoir, parole de beaucoup de temps pour maintenant délicace ka moto te Quand beaucoup de temps parle. Quand beaucoup de temps il parle, tout le monde écoute, il dit beaucoup ta il dit Paris, c'est une parole de pouvoir, parole de beaucoup de temps. Mais à royaume, il y a des princes beaucoup ta prince beaucoup ta déjà ça y a qui donc la personne boteska prince azali na vine ya bourgeoisie chez père na bango na pala roi pour mikolo bien roi on comprend prince le roi qui n'a pas l'air roi na pesi prince beaucoup ta mbote sika fandi wana na bourgeoisie na yo vivre bourgeoisie bana basili ba ya souté sili na Congo te bonga bana nga baza nga mami bana nga bana poto en Afrique ya suka yesu en Afrique na bana misato na mema déjà mi balé mais moko tikali nasi soki nzamba songi mois prochaine il pas ko ya pas ramener déjà ils en cours donc papa responsable papa malamu oyo ngai basala ngana anniversaire te banana botama na papa abiso mais papa biso sa kufa mama biso bana basala donc te bana pe basala ngani na koma ko salela bana na nga ba anniversaire taneti prince afanda ene kuna papa banga longole na Afrique ayena epoto chancel vu bon coup ta fanda ene kuna papa banga longoli ayene na poto mengai mère na biso c'est pauvre fille ateka nenguba awa même na poto te lo yo mo grand prêtre lo ngamoko na omema bato et puis na organiser organisation ya bana na ngai na pesa pe ba massa muso courage oyo bana ba projet bengisa bana bango et puis o pe batika bana ezama elengi ko bengisa mwana a senti kaka na papa pour moi na ngefsenga prince fsenga papa merci na pourquoi tu me demandes merci ezali nango devoir na yo on comprend de faire ça devoir na ngai donc yo eza droit na yo donc il n'a pas de merci yo senga nga donc voilà 5 ans merci na nga bolingo ouais na opesa ba massa noso Jacques Chikia patron des patrons Jacques Chikia Mirasango Miradiam Zico Cité l'étoile à Mushinda Foster Venanga Dani Dende Ray de Madrid et puis na Bossanité Siki Fernando Manganza Simple Soubir Wiso Schengen bana iteta poesa tubingoi l'étesa sombo na Bossanité donc bana ya 24 communes et boya bino tout bobi mamukolo wana et puis na bi 24 bairo ya ngola bana mabor bana imbonder bana ojaenda bana mayanga bana ngombota bana ya Villales bana ya Viana bana ya Coff d'Oge partout Angola mobimba donc jouana nabi ke ba madame ba rande ba fiba otangola ba ba bwaka basé mukolana ba fia talo mobimba ba ya zozo ba muswampa ba ya likolo kilo mukolana likolo lemba le 5 décembre to bundana kana ngo merci journaliste na biso avenir yenda dans des fois savons que yosa avenir ya Congo c'est une parole de pouvoir nengo sali nanga Venus les stars petit na oyeyo petit na beaucoup tampongo pibier oyo nde makambo on comprend donc ba tout ba leka ba Chantal Bola ba Kibinda ba Nora Digital ba Nelka ba Drigo banani mettre bête na boleke belé mona tanga ke bali à star petit na ngali à star simba kama makambo donc on a petit on a format quand même petit na bunga petit na donc on comprend petit na donc azaka moto donc wana mwana nga mais bon nzamba yebi
Et donc voilà. Ok. Merci beaucoup Tapongo. Nzama Pambola yo. Tukutani mbala sima. En tout cas les 5 décembre 2020 bozala a na Paris na Noisy-le-Sec. Espace Noisy-le-Sec. En tout cas to sepela to lia to zala invité bazé belé Emile Azali JDT. En tout cas beaucoup Tapongo bi raté. Tukutani na congokimiactive.com. Merci beaucoup. Vele news. Yo ebigaka Marie-Laure Mouanka check ensemble. Trésor Robert Madia.